ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Ngai na mati na ngomba kolukelongi na yawe na bapasi na ngai mowumbu na yo yawe yanolanga tango nyonso tomataka na ngomba pona kolukelongi na nzambe na kati na ABC1 balandi ya chaîne na biso ABC1 c'est Jésus-Christ qui est le number one. Esengo na motema lelo lisusu kokuta na bino sima ya mwango nga mukie ya nzoto ya misale belebele tozo pambola nzamba wuti na biso na 8e mois akoti na biso na 9e mois nzambe apambola ABC1 apambola bakambi nanga apambola mokili mobimba oyo elandaka ngai toza na livre ya Genèse chapitre nango 30 tozwi verset nango 15 tokita nase. Bible bina bisoboy. Elle lui répondit, et c'est peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Isaka. Nzamba zwalo kumwa pambolama lisolo kitoko na lingaka yango mingi kolobela yango ndeko na ngai. Ribe mwana ya Leya sima ya Leya kopesa mwana musala na ye pa ya mobali na ye sima Rachel pe kopesa mwana musala pa mobali baboti bana mibale Leya aboti bana 4 et comme il okola 8 et Leya abanda kobota lisute Ribin abimaki na tangu ya moisson ya blé je m'excuse akei kobuka mandragore nelanga azozonga nango Rachel abimi asengie mandragore et Ribin atuni mama abipesa ye e bapesi Rachel mandragore aroyeba kaza mama leki na ye bapesi mandragore mais Léa moni de konabi yo obotolinga mubali na ngai oyesu kolia mbuma ya mwana na ngai Rachel obite butu ya lelo yo okosangana na ye to okolala na ye akolala na yo na ndaku na yo po Jacob akabolaki mikolo kolalaka na Léa na Rachel lelo ala na ndako ya Léa loba la ndako ya Rachel mais mukwane ezaki tanke nekola na ndako ya Rachel a cause ya mandragore nde ayaki kolala pa Léa et na butu wana nde bayako sangana Léa akomi na zemi après Juda Léa abotaki lisusu te mais à cause ya mandragore ya mwana ye nzambe ayoki ye Bible lobi sima akolala na mwasi na mubali basangani mwasi azwi zemi ayeko zwa zemi aye kobota mwana kombo ya Isaka 9e fils ya Jacob et yoka définition ya Isaka elobi na biso ke Dieu azofutanga j'aimerais bien le lire babi alobi Dieu exauça Léa qui devait enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob 18 Léa dit Dieu m'a donné mon salaire. Dieu m'a donné mon salaire. Na lingala, nzambe afuti ngai. Bien-aimé, 9e mois Isaka, eza mois oyo ya salaire, oyo mutu azozwa salaire na ye après avoir travaillé. Salaire yaka kaka, papa ose soki mutu asali. Oh, pour la zone que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Léa, après que Ribin, après que Siméon, après que Lévi,
après que Juda Léa botaka lisusu te. Mais à cause de mandragon ya mwana na ye. Rachel accepta à concéder mubali na butu à cause ya mandragon. Basi ebele babebisa mibali na bango. Baseda mibali na bango. En réalité, souvenez-vous, Jacob a penane mubali à Rachel, aza mubali à Léa te. Mais parce qu'il y avait une loi qui était établie dans la Mésopotamie, que les qui a la terre, ceux qui y a na balité, alors Léa qui kozwa libala na place y allait qui na et Jacob a fait 14 ans. 7 fois 2. Et souvenez-vous encore, Anne, ndazaki mwasi ya Elkana, mais parce qu'azobo tate Pénina ye baboti bana. Mais le jour où Anne avait fait un vœu à Naziréa, que si tu donnes regarder l'affliction de ta servante, et si tu me donnes un mâle, un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bande koya émission to sambela elongo 9e mois eza mois ya ofutama. 9e mois eza mois ozwa salaire na yo. Tala bolamu moko salaki ezo umela tango kozwa salaire yango. Tango abiyano ekoki. Tango biyano koki 9e mois eza mois oyo ke mutu fazwa biyano na e ti ya tant travailler otoki trop 9e mois ne Isaka ayeli yo réponse, c'est-à-dire salaire eza réponse ya mituna ya misalo salaki nazolo bana 9e mois oyo azwa kaze mita so 9 mois ya zemi nazoba na 9e mois oyo oya botaka te moi nazokota parce que eza mois ya salaire. Ebi nazobango soki ozalaki stérile 9e mois eza mois comme fertile parce que eza mois ya salaire. Ngai na mati na ngomba kolukelongi na yawe na bapasi na ngai ngai mowumbu na yo yawe yanolanga. Mutu mususu nde akofutela yo offrande mais yo okozwa salaire, c'est-à-dire ribe nde afutaki offrande, ribe nde apesaki mandragon epa mama leki alia mandragon wana ememeli mama na ebele fils. Excuse. Oh baningami. Bola mwe futaka. Le bienfait yaba konza ABC1 et ko futa bino. Le bienfait n'a jamais été perdu. Kolemba ko sala bola mute car il be donné à sa maman leki mandragon ayeba ki na eteke e ko bote la maman na emwana. Ah, soki toke na makanise bele, c'est que butuana, soki Rachel, basangana kana Jacob, nde Rachel alinga kozwa zemi. Mais lokola aliaki mandragon, e mama, ya mwana pese mandragon bi, lokola botulanga mubali, yango nde oboto su mandragon mwana nga, mama wana yeba kito abi, na pesho mubali butwa lelo, parce que ezaki tourna ngai. Esaou, ateka ki tourna ye, et pas Jacob, likwa biloko olia. Attention, okoko teke loko nao, likolo kamuke. Rachel, ayebaka teke mandragon ya sengi et memeli Léa mwana. Bien aimé, Léa tango aboti mwana. Alobi non. Eza salaire. Eza salaire. Musani osali. Eza ngali foot. Musala nini yo sali. Eza ngali foot. Osho lembi trop. Parce que sali ozomona lifuti ezoyate mais nebiso 9e mois ye Isakara ye aye ko rendre yo oyo operdaki espoir aye ko peso salaire 9e mois eza mois ya salaire nazobenga o salarié na 9e mois kobanga te leopoto komi le 5
nazoe biso yo za salarié, c'est-à-dire 9e mois, il te reste encore beaucoup de jours. Eza mois oyo futama par rapport à misala au sala, et futama par rapport à misala famille na bino sala, o futama par rapport à misala ba na sala, o futama par rapport à misala ba kokono ba sala, o futama par rapport à bolamu moko yo sala, nazoloba na yo o futama, nazoba nonde batu nyonso balobaka te, mais nazoba na olo lenge mosali na nzamba alobaka na Bible na mois septembre. Na mois septembre nga nakozwa salaire. Na lingelo basima na ngai nga nakozwa salaire na mois septembre. Come on, nga nakozwa salaire na mois septembre. Nazo yebisa yo Isakara ye pona kofuta. Bravo, nous te bénissons l'Éternel notre Dieu, car il est temps qu'on futa biso. To comme une attente en rémunération. To comme une attente en causabilité de paye. To comme une attente où un message na carte téléphone que banque na yo bengi yo, banquier na yo bengi yo, ok nos salaire na yo. Isakara ye. Na ye ko annoncer yo 9e mois, eza moins salaire. Là où tu es. Isika nyoso zali. Bande konanga bakolanda ngai. Na mokili mobimba. Yebisa famille, yebisa ndeko, nzamba yeko futa biso. Loba, na Genèse chapitre 30, koba na 16 kokitati na 18, nzamba yeko futa biso. Paul Léa apesa ki mwana ye kombo ya Isaka, pe alobi, o eza salaire na ngai. Mutu moko te asala musala ba futa ete. Mutu moko te asala musala ba futa ete. Oui, tout agent qui est engagé quelque part sur la foute, c'était ma camia comme un colobo. Et sache-le, c'est l'Éternel Dieu qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est lui qui paye mieux que nos patrons dans la chair. C'est l'Éternel Dieu qui sait payer. Ayebi ko futa ko le kabatunyo stu. Peut-tu accepter que ce qui nzambe a futa ki leya azana ko futa? Non. Non. Aux amours la promesse. Dieu a fait des promesses, a fondé des promesses, a créé des promesses sur moi et toi. Et 9e mois, Ndekopé Sabiso, Malobao, c'est mon salaire. J'ai aujourd'hui de la joie. Yako Yeba, que Isaka, Ndeza salaire. Je l'ai découvert ensemble avec toi pour nous comprendre. Isaka, Ndeza salaire pour nous. Et Isaka, à Pambolava. Nous sommes au mois d'Issachar, le mois de la bénédiction, mois de rémunération. Osons recevoir salaire. Ah, so ozo di mabeta maboko place ozali pour na salaire na yo ya mbula oyo, pour na salaire na yo ya mwa oyo. Batu misuba kozwa mbongo, misuba kozwa bilamba, misuba kozwa bana, misuba kozwa mituka. Chacun de nous recevra selon ce que Dieu a kopesa ye. Mais eza moi ya salaire. Loko les moi salaire. Na loba mingite. Na bieza moi salaire. Moi salaire. Est-ce que toko sambela elongo na moi salaire? J'ai la joie tant na lo bano makambo na yebite esengwe wutiap tant musupo na koyoka salaire tonza machenga le sengo na mutema to sentiment la ngezo sala ngesengo parce que nazo zo salaire mais nazo ebisa yo moi salaire nzamba ko futa yo okozalaka lisu maladité na moi okozala guéri okoyoka ka lisu pasité na moi okozala malam soko nyokwa maki mingi na lobi Bible zoloba nanga. J'estime que les souffrances des temps présents ne seront que comparables à la gloire à venir. La gloire à venir, yango tokoti, eza 9e mois, Isaka, mois salaire. Ah, nengina lobano kada lobaka, reçoit, yo pour recevoir, mozite, ménager biso, que le bon Dieu a foutu. Parce qu'il est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Yahweh, 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 Yahweh. Ngana kumisi yo. Bien-aimé, eza moya ko kumisa nzambe na mona te mutazui salaire elongeza yo kangama. Peu qu'il soit, mais asepela kanango. Et notre Dieu, qui est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Il connaît tes besoins. Ayebi pas sur moni.
ayebi kolela na yo, ayebi souffrance na yo, amoni koma batu ba humilier, amoni koma batu ba bwakeli yo soyi, amoni koma batu ba fingyo, amoni koma batu balobi yo oza nzoto malédiction, amoni koma batu balobi yo eloko te, koma batu bazolinga yo kende liboso te, koma les lois établies to uto l'exia 14 jours d'église ezokanga kaka yo, mais nzoka 9e mois ezalaki mois ya salaire. Malgré que tu souffras, malgré que tu sois opprimé, malgré les injures, malgré l'humiliation, mais Dieu est là pour toi. Léa dit, non, c'est maintenant mon salaire. Celui-ci est mon salaire. Issaka, septembre est la bienvenue. Nasoye nandeko moko bien pasteur, je comprends pas. Là tu n'es pas besoin de classe pasteur, ba ozonga ndenge nini pasteur. Nebise ndeko. Prends courage. Habite po yoza pasteur nga habite mama, nga pe na ba na ndako. Bazo une classe ka ndengona na mukyo na zena. Nzoka 9e mois, eza mois ya souffrance te, mais eza mois ya salaire. Sinzambe. Seigneur Dieu, merci pour Zanzambe na bomoe. Na pamboli yo po na moi oyo nzoke za na mois ya salaire. Na beni yo po na salaire oyo ye ko pesanga. Na pambolo po na salaire oyo ye ko pesanga. Yango Nzambe zwa lokumu po za papa. Tika kombo na ye pambolama. Kombo na ye netolama. Na ebite na koloba nini Nzambe. Na ebite Nzambe. J'ai le pressentiment que commentaire belé ezana tina te. Mais témoignage moure koleka makasi na kat na libota na parce que moi oyo kofuta. Okofuta biso ABC1 na musalo to salelio. Okofuta bakambia ABC1 na mbongo babimisa po na musalo. Okofuta basali na mitokyo babimisa po na kosela. Okofuta Nzambe, okofuta bana bisika bazali, bakotisa mikanda na bambasade po bazwa ba nationalité, bazozwa te, mais yo okofuta bango, yo okofuta bango, yo okofuta bango, yo okofuta bango, na bandeli yo okofuta bango, okopesa misusu visa, batu ba okendo signer ba contrat sika na misala, batu babala kite bakobala, batu babota kite bakobota, bazanga ki bakozwa, okofuta chacun de nous na misalo azosela, banaziria bakoye bele, okofuta yango Nzambe nanga nazo pambolo parce que yo ndo kofuta, nazo pambolo po yango ndo kofuta, nazo pambolo po yango ndo kofuta, nazo pambolo po yango ndo kofuta, Nzambe nango kofuta, futa libotla yo, ndeko nanga bando beta maboko kumisa Nzambe, Nzambe akofuta yo, bando beta maboko loba Nzambe akofuta yo, na kombo na Yesu Masia, na linginde komo place ali, bando beta maboko loba ka merci pour na salaire, merci pour na salaire, ata omoni yango sikote, mais le banza me dit merci pour na salaire, Yahweh merci pour na salaire, merci pour na salaire, merci pour na salaire, merci parce que yo futi moko na moko, mite amabe longwe, lipambone lati bomo na biso, merci pour na salaire, merci pour na salaire, futa mutu moko na moko, futa mutu moko na moko, futa mutu moko na moko, merci pour na salaire, merci pour na salaire, futa mutu moko na moko za salaire na ye Nzambe lolenge, Yahweh merci pour na salaire, merci Isakare na bénédiction nango, toyeko pambola libota na toyeko pambola libota yo, toyeko pambola libota yo, toyembie longono na nyangwa kokanya na yo, moko azali te Nzambe, pambola libota o, bazwa salaire, bana classe bazwa ba résultat malamu, l'église pambola ma, ba santé za malamu, maladie sila, guérison des salaire ya malamu, yawe mbongo za salaire ya malamu, misana biso ke liboso, to pambola poza Nzambe, satana yo kasoni na 9e mois, nde yo kofuta biso, yo futa biso, okobatela biso au nom de Jésus-Christ. Comme on a yo Nzambe pambolama. Bien-aimé, merci. Soko sepela gine mission. Toza awa pona yo. ABC1. Numéro nange koleka 09 98 74 29 07. Bengangai pona lo sambo. Toza elongo. Nzamba pambola yo. À la prochaine occasion. Bye yo. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC,
d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.